peut-être zamba nanga suka koloka papa oyo ukunyungu na biso prepare motema na yo osimba soki papa ayaki te bomba yango okende kopartage na papa na ndako po ete toyebi ete avivre mpe vi ya libala adivosaki te mais ezali oyo liloba na nzambe lobi ete eloko kaula bino eza liwa liwa nde kaulaka na nzambe donc tozomona ete aza na modele ya libala atikali kozala toujours témoignage mpona biso tina koya lelo yango tokobengisa ye aya nayebi te soki nani ayebi te papa okoki koya nayebi te soki nani ayebi okoyeba ete boza na importance makasi papa kotia bino na bible ya sika koza mutu ya makasi papa kotia bino na bible ya sika mpona niponi bana ye koma ya sika ozoyoka donc nayebi te nani ayebi papa oyo te kukunyungu oyo te nani ayebi ete bakongo ndenge bayebi ayebi yo mutu nyonso na babebe bayebi epesi yo maloba papa nyonso oyo okisaki mpona biso tika ete nzambe asunga yo mpe te Tolobi amen. Ngana kanisi lelo ezali mokolo na fete ezali vraiment mokolo na koteya te ezali mokolo na kosepela mokolo na kosepela na kokabola na esengo me emonani ete toloba mwa moke mpo tozwa ntango ya kosepelana bamosusu mbula mobimba tomonani te bamosusu bambula mibale mpe misato mpe bamosusu bazali awo peut-être bayebi nalungai mpe te alo ezali occasion monene ya kosepelana ya kokumisa nzambe aloro na kosenga ete na mwa minite moke toyoka oyo nzambe alingi koloba mpona kokibisa biso tia loboko na motema na motima mobimba te tia kaka pene na esika oyo ezali kosala swe kuna nde okoki kokutana na mpema ya bomoi na seko mpona kokimisa mpema oyo ezali pour un temps. Oh Dieu, crée-moi un cœur pur. Renouvelle-moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée-moi un cœur pur. Et dans le point de sang de la caille, le sang de la lion, oh Dieu, crée-moi un cœur pur. Pour vous aider à la boule, comme on a volonté. Yabouana, pour réveiller, oh Dieu, crée-moi un cœur pur.
vanda esika yo zali ngai opportunité ya kokomela bino awa bamama pasteur na batata pasteur ebongi toyeba ete eloko na eloko ezali na valer na yango, ezali na utilité na yango, ezali na lolenge na yango, soki toyebi yango tokoki kosala eloko na lolenge nzambe akosepela. Kuyanga na biso ezali mayanga ne ndenge nyonso tosalaka na baeglize te, me oyo nalingi koyebisa bino pamba te mayanga ni oyo ezalaki révélation nzambe apesa epai na moto mosusu te oyo atelemi awa. Topartage révélation wana na oyo nzambe akabelanga oyo tovanda na ye 26,280,000 minutes na bomoko inséparable. 26,280,000 minutes tozali na bomoko kino nzambe kokabola bomoko na biso ya nzoto mpe tokamataki likanisi oyo ete bongi bamama pasteur bazala na conseil mama pasteur. Tozala bomoko ya bamama pasteur ezali likambo ya monene, ezali formation, fabrication ya moto te. C'était une révélation pamba te. Voyez pasteur, c'est un noyau du bonheur. Bomoko ya pasteur elongo na mama